yo bibi no bloqué cadena mais biso to bi mutu mususu na minute on débloqué cadena konzoti akokati a salité na comité nzoto ne salité bilamba la ta salité marque moi théâtre ça la salité donc il y a pas une chose de salité il y a c'est la rendre rénover et ça la bongo y alanda parce que kaka lokwa ndo lobi makama mwana na mabunditi aga locataire akikedit oh te ya tro ça boyeko aga locataire mais minute pe match kwazo beta fort babi match kwazo lia bino 3 points donc match konde makam ah merci très bien et bien mais ba comparer liwana pongité. Merci Nabaye Lanzinangai Nyonso. Merci vraiment hein na madame Ronsi Loufoisoni. Donc merci vraiment, merci à mon boss, mon papa hein Joyce Mbouyi. Hein, lelo vraiment na pesi merci mingi na nzakumba na memeli bino artiste na bino moko comédien. Nga moyena loba mingi zate hein taka karas mama lopango. Moyena loba mingi zate ye moko akose présenter pa na bino ceux qui aza artiste ya groupe nini. Bonjour papa langa. Oui, bonjour. Kombo na yo nani balandi na biso bazana posa bayeba. Kombo nanga le roi Sarkozy, l'homme en couleur, autrement dit garçon de luxe. Ah, le roi Sarkozy, l'homme en couleur. L'homme en couleur. Oui, maman. Et la chaîne Nabiso Ronsi News TV. Donc, tu es abato yeba. Papa Nabiso, le roi Sarkozy, au banda musala na yo, ya théâtre wapi. Tu as vraiment na posa au bête la biso histoire na yo. Ah bon, maman nanga cadette, moi ça PMB éclairage public. Si je comprends bien, donc on va bien pour ça début à histoire à carrière nanga. Oui. Ah. Bon, bana poto na pesi wa mbote na Christopher de Paris, moi na poto solo. Hervé Gola de Paris pe na bossa nioté. Nga pena carrière nanga na bande yango na les Héredi. Na bande carrière nanga théâtre na les Héredi. Wana ba président na biso Bobo Manoka que je te sali bazana na kata les Héredi ba président Prince Tumba bazana no na ba fin pena ba carrière pour président Kassa Voyager qui poto biso ye donc ye wana ba oba yebi mais makamanga ndezalaka après wana na meka isu ko tambola mo mukie na kena na groupement les SMR maintenant c'est boye bangote les SMR tozana ba masalanga ba Jani arobase kunzabile na ba mama ba Fatou Kiungu na les SMR kolonga les SMR nde na yaki siko ko ya pa Fanny Masoudi je sali ma maman Fanny Masoudi na pesi ba mbote Fanny Masoudi na yaki nde wana. Merci papa totel manon wana mais na moni otangi komba ba groupe belé longwa siko ba groupe na nyoso longwa poanye na longwa po destin sala fona kutana président Kikedi yango esenga na longwa na ba groupe wana pona ya ko finir par président Kikedi. Si on dit pas Fanny Masoudi, toi na posta to yeba poto yo karaki Fanny Masoudi a finira ba artiste na ye alingarate babima yango installera ke yo longwa kuna te afina ba artiste ni menga ko raté ngana le roi Sarkozy soda oh maman Fanny Masoudi yebi ke Sarkozy soda oh libonda salobaka moto donc le roi Sarkozy vraiment moto donc kuna bazali na temps finanga te tous les pièces na les visionnaires chez maman Fanny Masoudi na betango sauf pièce montée na présence nanga nyonso na beta mais nga déjà na yamba bata Fanny Masoudi belé bo beta banzonzi mais non bo mona te muta poto benga bino est-ce qu'il y a cause te en réalité maman cadette tango Fanny Masoudi a comme na niveau makambo banzonzi ngine wana na longwe premier film na ye ya net hein venanga nzamba ba cameraman trésor wene mai makamna loba oyo donc ya linga beta premier film né à net au PC makamba za o lelo ça wana de anga de na préparer da départ nanga donc nga na longwe na sima na ngande batika ça filmer en réalité nga bana poto ba yebi ngate nde na vanja na simple moto na poto na nga succès té na yebani na ngate na ba yebi ngate mais atana
chaîne oyo bo consommer nga hein bo s'abonner ka moi trop awa bo consommer nga bo comprendre ba grandeur na ba capacité ya artiste na bino. Merci vraiment siko lelo yo ye na rénover okolongwa te po otangi déjà ba groupe ebele yo tamboli po to mo loko ayo za sumba na nganda ko pe ko sumba pe na rénover titi mukulu kadima yele titi mukulu kadima yele mbadi mama awana se moka kitoko ovandi na yango zalama yele mbadi mama elobe belé fort elobe belé rénover qui est déjà wenge hein bako sabino te bana poto ah mama bijou kizinga libanga na Suisse bako sabino te hein bana poto rénover qui est dinde marambo donc qui ni vraiment bloqué Kadena Congo bloqué Kadena yo bibino bloqué Kadena mais biso to bi mutu mususu na minute so de bloqué Kadena konzoti yem tabia kangi bino nyonso nani konzo lo bia kangi bino nyonso ko kati a salité na comité nzoto ne salité bilamba la tara salité moi théâtre ça la salité donc il y a pas une chose de salité il y a c'est la rendre rénover et ça la bongo ye alanda donc ko kana bisoté ah vraiment bizarre ah makaya ah mi bon ça encore na e bon to so na makamne sima mama na ngai balanzi na ngai yende mtakani masolo po elo baba mingi moninga caresse mama lopango na su cadet te na koma caresse mama lopango po batu nyoso ba koma ba locataire nanga ba o nyoso ba na chaîne ba locataire nanga ngande mna okunza ngande mna za awa parce que ezaka lokwa ndelo bimaka mama na mabunditi aka locataire akikedit oh te ya tiko sabo eko aka locataire atana ni a locataire kikeda papa lopango moi na CBS ba yebi grandeur à rénover. Si le roi Sarkozy a jugé qu'un avandi mon na tamboli obenga moi mobala ndumba na sukiao kolonga rénover leader okosi yo mo bina minute yo suki na rénover ba Congo bona Congo pas rénover joueur ce qu'on a lobby boy pona nini te bi bo betaka ba ndonzi nde ba tso betaka po mikolo na internet makam parce que président qui dit off bloquer bino poani te nga betaka nga betaka na betaka baba e ba pièce belé so ba tu ba sa baba e ba tali pena bien ba consommer nga pena bien ba comprendre que na betaka nga betaka ba nzonzingi ah na rénover ba pekisa mutu nzonzingi te président biso qui dit afongola porte pour na mutu tout beta nzonzingi et dépend na relation nao théâtre le mutu comme le roi balé management on comprendre ba e ba vena biso na masana biso lemba ba sala clan na bango ya lemba wana pena en tout cas pena ba febo limbisanga pour benga le roi Sarkozy ba mo to ko fula petit wana ba préférer benga bango bana lemba bata bandal pe ko sala bango ya bandal so bana commune na biso bana kasavu to sala pe ya biso te bango mo sala bango donc so ba benga na banzonzingi na oya na boya te siko pourquoi pas bino moko na rénover beaucoup mo beta pe banzonzingi beaucoup mo kota makambo internet beaucoup mo kota parce que président qui kedi azo kanga bino pona ngana na posa ndebo kota na carte internet na net na profiter pe na ebisa batu ke ba s'abonner na rénover qui kedi TV ba comprendre sous ba valeur ya ba artiste na bango en tout cas vraiment bo s'abonner bo tala ba artiste à rénover o bo lukaka wana bo mona bango na banzonzingi so ba bengi ngate na nzonzingi mama nanga kanga mona volonté nanga na keka mama ko bo tsana pourtant na kin na peser makasi na kina na peser poso na beti adelile tika ko lela ko o mona ka bana ba chilenge emsu bango batanzonzingi na ba ko makambo wana te so na tambola na ma les batu ba olanda ngai tuluku o président so lobara emsu mona mona o bata na baluma passe na pango mo boye na bata mi bana ba ko bamba mabanga pourquoi le roi bima le roi o bango ba ko sangote maman nga baseke ba bi rénover de makambo donc ba bi rénover de vraiment makambo ce qu'on a rénové bozala kara na ba artiste na bino to na ba acteur na bino o bo bimisara au monde entier et yebikara ke ba artiste ya rénover bango yewana ouais biso pena en réalité na profiter na pesa champion du Congo président Muyembe Gauche Bambote Belé notre papa to benga ko papa Kulutu au moins stratégie mo be président Muyembe Gauche azaka nango abimisi ba sœur na biso ba Souza ba Mbonge ba maman na so vie ya Queen Mada a défendra Muyembe Gauche ba te belé ba yebaka ke vie am tabimisi Muyembe Gauche donc ezanine et que tant yo joueur yo mo ngo betela na terrain
créer management na yo moko na ndenge na yo ya omoni siko Zoro abimisaka ba artiste na ye abimisi le roi na ye omona ba le roi musuba obima abimisi Black na ye nde Black aloba anglais bato anglais ba obima na ba groupe na bango ba osala effort bango bana muta anglais biso toluka muta anglais so kike dalinga na penate ba je moko boyeke mutanzonzingi yaka obetela biso filme popesa biso force non biso moto a force. Mais minute peut matcher quoi zo beta fort babi matcher quoi zo liabino 3 points donc matcher konde makam. Ah merci là bien et bien mais ba comparer liwana pongité nandeni wana eza université wana eza école ba tarana ba blé blanc donc to ça va comparaison na te sa propreté wana a collègue nanga bana e ba benga papa donc il a rolé na sala comparaison moko boye collègue nanga na comparer na ndako papa o botinga na sa propreté était place ana retiré sa président tamni soit bengi so na groupe no bengi président soki soit bengi so na groupe no bengi président na rénover biso tout au ba président biso nyonso na bana be ba président pour ato na ana be pour biso to tout le groupe toi groupe les plus populaires na Congo biso les plus populaires donc mutu nyonso omona Black président Chef Peter président Jani Arobas président Osunda président Nasi Lukunga président biso tout ba poso muta kwa biso ke na président ko lenga na ngote ngabe président maman pas problème donc vraiment de makambo yango mato landi lelo sarko na lié na bango ya répétition balobi sarko ndalobi yende makambo yebe président la marque nae qui président wa zo benga wana est-ce que quelque part aux ala déjà na bon notre sala yango mi pesi qui est combo derrière qui présent na profiter na pesa ba mbote belé na empereur Zoro Babel qui est 17 étoiles li douso munduki ate betite meso bangisa ta mon ba voisin de wakima pardon wana tirer nani wana tirer ba ose ana boaka mais to boaka te to tirer merci vraiment na balandi nanga bo te ko landa auto répondre à te répondre nga otuninga so na répétera déjà ndé na mi benga président te pas isantuye moko apambola biso alobaka boye na 2032 asimba télécommande na TV soka zappé boye mwana na ye azappé boye mwana na ye azappé boye mwana na ye so awa ato répétera tenengo po makanisa bato ya lawa bongo yebite ke soka loko eye na succès bato balungaka ba etufango le seul groupe on a minute et en actualité so muto alongwe na groupe na biso hein atabi denda o mona rabi denda jour alongwa batu ba benga ye batu ba lingaka batu na ye olongwe pourquoi mais na groupe na bango tamta longwe batu ba iba te comme ta longwe au moins la différence donc ko répéter ou pas nazaka président so awande nazananu donc lukela nga kuma kamuto ngo lukela nga na te papa ebele bon ba beta tolo mais to tuna bango biso pe to bato to bomba ka ba histoire to maman ba histoire vraiment lelo kei a ozo beta tolo ebe place o beta tolo so ya finalement ya lelo ni ne betanga tolo lelo ni papa mo malamu ba chance ozo pesanga ba bulamu onga na omona na kata rénover donc na omona kolongwa nanga et ko porter nga nini après avoir kolongwa de lokola ndoto wana na loti yangote donc il a côté on a parcours à vie dans ngati parce que mutu nyos peut-être nga mata sa leader comprendre et l'autre est baraté je salue boss live héritier Watanabe héritier na kata wenga zara makambo a beta na makofi bolite ouais alors ici matin on a répété yo mutu ba beta ki yo mais ouais bengani yo atiki héritier lelo Robinho atia générique ou atia générique to bina nani nana yebaka ke Robinho de là ça maramba sala bina filé atia ou atatia to koyoka nani to tika na ba aventure so monika ki leadership ya rapport na mutu tuté tika lokwa mafuta pa isanto eza na mutu e panzana na nzoto mobimba nazala kana kata corps na profiter ka mafuta ekitela na panzi nini na wele la te na aussi misa touche olongo sangai so ce que simbi na ngote bongo mna longo lisi bino ba konika ba kubura bongo tumbi kaka longwa olonga mkolonini na olonga boye tui obo lokozonga boye na muto yo tikaka ozaka omonela oya ko so na combien ancien na yo so na linga ngote fona lia nanu kitoko pona nkutu na lia te ce n'est que le début
Folia. Merci vraiment, merci na balandi na ngai ya chaîne Nabiso Rossi, hein? Rossi News TV. Donc vous s'abonner vraiment, vous s'abonner massivement à la chaîne Oyo. Beaucoup de actualité na bino ya kitoko makasi. Balobi mama lopango caresse mama lopango ndeye yo moi sambiji moi sambinga. Babi ya bazu wapi. Et yo nani wa locataire na ngati. Yo te quoi locataire na nga. Ngande mukolo lupango yo locataire na nga. Donc merci vraiment à ma camarade privée. La grande, ça fait la grande. Balobi ya ngana ya kati ya tama. Merci vraiment à les amis des caresses nyonso. Merci vraiment na ba ya nyonso. Merci vraiment na papa la biso lisusu, Kikedi. Alors, papa la biso qui kedi, Zorobabel, pas tout. Donc, merci vraiment. Donc, ceux qui n'ont lobby, c'est qui n'a monté Mama B. Madame Rossi, Lufuansoni, Balobi Yayo Yangoyo, Balobi Papa Nangai, Joyce, papa Nangai, Joyce Mbouyi, Yayo Yangoyo, Cordon Nanga, oui, Obwaka bébé, Obwaka, Nana Ebiyo la bana poto, Vinde Yangwana. Maman, Naza Beboyo Makamubala qui kedi minoko alikambu. Bonjour au longwa, neto sambuso. Joue en Mozate. Otoko sambuso ma casse. Yo vomoza mutu. Merci vraiment papa biso simba micro pesa ba oya yo. Sakana nango. Merci le roi Boza Banyama toza batua. Na pesi bambote belé. Na Christopher de Paris. Moi na poto solo. Petit frère propre. Hervé Gola de Paris, Hardy Kazadi l'homme, Dominique de Paris, oh le la trop, oh fou la Christelle n'a pas dimension moroboé, ngaïté, oui n'a vu que Christelle a moi si n'a eu à parler, Christelle n'a poto, n'a pas su à monter en Belgique, Christelle Gotika Ngatego, Christelle Mikolo Boxing Aboé, maman, Bambote Belé, na Suisse, na moni mamale qui n'a pas propre bijou qui zinga, na ken États-Unis, na moni mamale qui n'a pas les sous propre blandine qui quickie, na oliate, bando la kainga 15 kilos, et zoyate 15 à pas ma bombe pour la 50, c'est dans un moté, na pesi Bambote Belé à mon père, ou à sali pour les longs na télé maboué, ou à sala pour notre propre naza bien, pas 112 € Babel, autrement dit, 7 étoiles, empereur, les 12 munduki. Ate betite mezo bangisa bambote belé na mama chati te la walongo la femme ya Sinze bana poto bakosa binote qui seza moko Sinzi yako tumba yako mela yako baka yako sokola mais mama sokola rabatuté côté on a soyé sokola rabatu luvuno sokola raté donc mama pena donc soki yo moko ozwa OK na ngona palais o laver moko très à l'aise so pena bona posta numéro ya mama Bozwango kana chaîne oyo caresse moi ça pemba zawana après ça no numéro maman chatité la longo na bosanité mon chef Peter Mbangi garçon si à moi si yo te donga chef à moi si Nasi Lukunga mi chokoto sunda change à bizengi oyo joua gizengi obeta na sunda mukolo kutana e oyeba yo black mutaba anglais ya loba anglais makama loba to yo kaka ma loba ango kaka chef number abedi de groupe disciplinaire teti ya Pierre Abiso ba punition nko bambote bena papa de la chicote fiakola bangodi bakima yoti na bakimete bakima ya japonais Narcisse Miakanda mon frère Gianni arrobase mon pote. Merci. Et chef livreur a aussi les cas sepelate a aussi les cas Fatou Kiongo charge à ba maman. Ya Damien Ngouloué 002 du groupe Ngoyao. Vraiment to commis vraiment na fait émission na biso to koki côté le vraiment veut dire ba lobi bino yo so locataire na caresse maman lopango ye ndem to pesa makambo e oboya yo nani onzima opola monzima te ke opola merci lisusu à mon docteur qui le bourgeois nzamba lo poso ozo sala nga pona zala babi caresse ye o talinga o moninga o sepeli so boy mitalio na katanga kotala o sepelaka babe éclairage public première journée ça qui te rebose sangé monsieur Zayo solo maman nga nzambe ba problème merci vraiment na Diego caméraman nga babi nzoto mukie mobala nzoto mikie ya
Diego vraiment babio ozaka wana ndeka ezalaka hein o ya lingi abenga caresse mama lopango babi numéro na ye ezanango pasité numéro na nga ezanango pasité plus 243 939 12 56 donc plus 243 oui papa faut plus numéro pesa vraiment numéro na po ba chéri pa poto pe baya ah ba chéri pa poto baya vraiment ba chéri poto baya po chaîne ondeza makambo na nenga mabete o nyostu ana posa a contacter artiste na bino les rois Sarkozy l'homme en colère numéro na nga ngoyo 089 36 37 877 hein? Plus 243 089 36 37 877. On a vraiment aux artistes nayo. Merci na Mr John, merci na Sarah Lema, merci na Bayenyo so balinga ngai, merci pe na Pita. Baloboza Pita bodo be mukie. Karashika pe. Donc Karashika, maître Karashika balobi ndenga na mboka na yo. Faut la sentir que maître Karashika za. Hein? Merci vraiment. Check.